Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na ba site Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bonjour très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com. Vraiment ça c'est une exclusivité dont votre Mandela de la presse René Abiri a quitté sur le terrain pour nous retrouver les bino. Moko il y a des artistes musiciens Izipa Owapi a aussi déjà kobimisela biso album na Carpe Diem ozo cartonné zobeta partout dans le monde entier. Minga rolobezat avec impact idéologie. Je pense que bomoni ba clip na ba qualité mais le lot tout en pleine répétition. C'est aussi la première fois que René Abiri vient vous assister. Minga rolobezalité artiste bonsoir. Ouais, bonsoir René Abiri. Ndé Nigo? Bonne santé. Ouais, ça va. Dès qu'on écoute Bisso, donc en pleine répétition, santé, ça va. Ça veut dire que Ozo Pelara yo moro sans mon bonda. Sans mon bonda, et le va faire la Bisso Kabosé. Donc, Bisso Toza ba guérir à solo. Donc, yo moro mona parce que Tozu pena tant mingité ba côté Toza qui yo yebi. Donc, et voilà. To pesi bango mo annonce yo to lo ba Carpe Diem mais Carpe Diem na bima te to pesa bango annonce ouais album mezo bima mais yango moko na bimité to pesa bango annonce ya générique na love na rumba love voilà donc tu to bimse la bango biloko suko ya solo mais quoi featuring avec des plics ouais wana to saki to sai na masana na masana et accroché ndé tout le monde a pu ba featuring ya ba artiste mususu tout ça yo yebit et ça coûte chanson promotionnelle. Autre c'est la promotion na kin mais car en internet et puis so ok na mikili opitamoli partout oyo kango zo beta mutu ta auto ça na point noir na ponto et singa que non ici pas nze momo auto ça na déplique na oyo kango zo beta kuna donc apparemment pourquoi Kopona qui featuring avec des plics au moment ba grand PO ba l'équipe des plics bazali ou peut que quelqu'un peut au salon de tout le monde ba Nigeria ba salara donc grand moro boy ayembi na musicien autant ça zoya mwasika na album bon album na ngai en fait le wana ebimité na ozape na ba featuring na ba grand to ko dévoiler non sauter bika Congo qui ndoké comme trop qui m'était mabe comme trop mais ce qui est sûr que na osala featuring pe na grand moko il est mon pays place dans la palais et puis na ba massa mususu pe mais depuis d'abord massa nanga to utine ba palais moko oui bit donc aza muto to coopérer bien o to partager à moi so ya za na likambo a yebisanga inga persona nango na yebisa e donc ezalaka likambo makilat featuring ava bosala ngolo fo boyo kana bien bo so mutu mso ane genre moi parti ba nini net biso de to bondela ba tuté yo yebit donc par rapport à G quand ndenge ba Holanda biso mais c'est comme si ndenge tuka qui a toujours ba rumeur quand détambola na katsa Kinshasa il paraît-il que album na yo ezo ça l'a freiné parce que fallait qu'il va produire yo na Kofi Central au boyi contrat même pas bon ngai na zarana nanu ba benganga na Kofi Central te et ngape biso to za na mais okipe ko kende pe ko s'intéresser pour Agbada c'est un grand ouais. Dans biso za la maison de production na biso label na biso moko easy pas album ko tuna no bimite mbala moko label ata ba fali pour ba pe magina no tiba marambango ya malem na biboyi biso eza organisation oso comprendre vient na biso fali pour to tanga na yemoka loba c'est une question d'organisation donc c'est à dire que to lingito mi produit biso moko to boy na biso ba produit biso na bato to yebité la belle a vu na biso mopao eza la belle moya munene Kofi Central artiste belé pe baza kuna mais siko biso siko toza na la belle na biso moko oyo to sala nanu Carpe Diem to ta nanu musala to sala so ko déjà na net to lancer déjà ton job center production na si to sala no pe amit na Facebook o mona yango donc wana nde la belle na biso yango wana mais album na ngeza freiné te par rapport ya ba la belle o moni
lelo faut avoir temps na boulot. Donc preuve en étant on si générique wana tant au lobby il faut qu'on soit temps là au PCP papa chéri raison na ndenga zo na no temps ya opé misana nous pour avant bimsa balle de match. Si. Donc il faut qu'on soit temps, artiste faut soit temps. Mais j'allais te poser aussi une question qui est vraiment un peu intelligent. Avant disque et bima, topé artiste au s'est lancé au bimisa disque. En fait, il faut étudier nini. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a appris dans la comptabilité, dans la cours de commerce, quoi. Donc, je ne sais pas si tu as l'idée en quelque chose pareil. Il y a quelque chose avant Bimis album, Babylon Oyo et Sengel, il faut tala. Est-ce que tant, vous la rappelez tant, vous la ranini, topé air, tout moment. Total a tenté en fait pour na mutu mususu to kalikila batute. Total a raté que ono pour situation mo be tam so to la situation politique ne to lo ba. Eza na mboka, boy mo ba mabeza na mboka. Oso comprendre, mambo mabeza na mboka wana to ko lobela. Total a mo wana pour to lancer album. Mais pour na ko calculer so mutu songolo pakalate. Artiste ezaka ke so aussi so sala elo na yo très bien. Eza lo wa yo olamba, oza cuisiner. Olambi chez Bino, oyebi ke non damazonga na lambi, muninga pa lambi ya ye. Yo lo bate ke non natana oya muninga na mekano ya muninga soki eza bien, tamso yo lega yanga te. Yo ebi ke so tche mungwa na yo tche boy yanga eza danger. Donc biso total kaka tant na biso za nini. Osilisi ko sala musana très bien. Oso comprendre. Biso nga mamba ba précédé oyo nde batu mususu balinga ke non omoni batu kuna utu ya bimisa to tala ngoti. To no mona ngwa. Ba masa so pe mususu tozana ba mona ba wenge o to longwaki nzela moko to mona ke bango babandaki tshana mwa femme moko boye meto ka bango pesute ba msusu ko banani tozo ka bango lisusu te izipa yo pe biso to ba polémique te ngana oloba na mutute mena oloba boye po nga bando ebisanga izipa mais yo zolala tala kutu ye autolongwa ka lobby mais déjà à lancer mais yo zolala ozo comprendre mais biso siko totalara wana o s'adresser na Robino Mundibu. Donc mingi rolobeza te mais artiste tolinga ki bino boluka ba polémique moni bino ba polémique na bino boluka ba polémique nga tayi ko qui peut senga pe polémique bon nga ce qu'on a bina ba te belé yo soko ciblé ga ye je m'en fous. Est-ce qu'on peut aussi espérer qu'un jour Izipa a ça la paix tourper na maison mère comme fait aussi Fabrigas comme a fait aussi Robino Mundibu? Pourquoi pas nazaratia na ba ta maison mais tout à l'heure na to zana kakol yo ebit kakola otozana palais bauti bandundu tozana se bondoka siko eza problème te nazana bango mais kobeta tout eza na temps na oya soki siko na réaliser lo mo ya bien tant na aussi sa projet nanga nde na yo la kisape papa eloko ngo. Merci bien artiste to katamwe loko moko o eza koya na Carpe Diem pour ça la plaisir à makasi na ya Willy Musheni véritable code mondial le Bill Gates Cardozo Mambawan Kenan. Merci à Paola Schengen Kilo à Londres Maman Rosette la fleur d'Hambourg o baza pour balingara musique ya Izipa partout dans le monde. Ouais ozo kango tout à l'heure yo tshaka caméra na oyembelo yango siko boyi. OK. Artiste. Si. Des gars, donc Karine Mokonzi, la baronne Ndé Makambu. Donc merci à toute l'équipe technique de la presse aux accompagnés René Abiri, Vérité sa frontière. Donc tous allez na besoin de découvrir la vérité. Et album Mezakoya, il y a combien de titres? Album Meza 8 titres. Y compris na Babylon ba titre aussi blague na kati wana o bomone ki wana. Donc yango et plutôt maxi Babylon mususu. Il y a déjà une date fixée. Bon, so tu fixé date, so tu lobby yango wana mambakala, so tu fixé date et que bimité, parce que moi biso wa to kimi, tam so to sangi mbongo. Mais so to silisi yango, je crois février. Ça va. OK, merci Nati. Merci Abir. Ok, donc merci bien fidèles internautes, merci à Paola Schengen qui est à Londres, il y a Willy Moucheni, véritable code mondial, Shadrach Discorette qui était là derrière la caméra. Donc merci aussi donc, à mon ami Jancy, donc Jancy Zipa, donc Moko ya bateau baza au kumbele la idéologie artiste donc minga rolobezat avec un partenaire de Paola Schengen 0044 maman Elisa Litoula pourquoi pas mamie Zemako ina du blanc donc bonne continuité de suite de nos programmes Boutala ndenge ni répétition zali koleka merci.
Jango de Kokeni, Babo
Capitaine Patrick. Ah ouais. Bye.
mon côté. Ça déjà pareil, non? Ah ouais. Je suis à ça. On avait Jassi à Sami, Zawarino, l'homme Zeg toujours c'est Sami. Jassi à Sami. Ah ouais. Pakistan, ça délite de Bonadé. Oui, aïe, aïe, la Qatar, la Amérique, la Malais, pour Baïs, la New. La Kéma, c'est le Maou, dans le Kibo, du Maman, dans mon Anato. Qui va prendre du Kabambeka, bon, c'est la Bana, Coco. Pourquoi tu vas s'insister pour être aimé? Mon fils d'Okaï, je dis non, c'est du bon gosse. Je dis ma belle aïe, je déchire ma belle, Kata, je dois écouter. Christian, ma épasse, il se fait briller. Ah ouais? Adesso, solo, mon bonzi. Mon bonzi, n'arrivons pas à la voir, on va prendre le temps. Merci mon bonzi. Ah ouais. Merci sur le bon de mon s'il vous plaît. Merci. Vraiment. Vous voulez donc on a déjà posé ma salle à faire. Merci pour le boulot. Félicitations. Merci même pas on est dans ça. Na wengine na sina roho ngelo huko. Merci. Nakima amu. Haisi wana kingai. Merci. Allez.
ya Maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika